Amakesa manungili Nuva tenwa ninwa Kwa Yesu lusambulwa Nuva tenwa ninwa. Circonstance nini esala kenze mbwana ezwama ezali circonstance mibale. Circonstance ya liboso ezalaki que le révérend Jennings azalaki passer ya mission Vula BEMS na Vula na Ngombe Lukete. Tanga yo ekimbango azosalisa mosala ye ayaki na équipe na ye po ete baya kobotola Bible na babuku ya nzembo parce que tant pas kimbango banda mosala banda kotanga Bible pe banda koyemba ba cantique protestant oyo bakoma na soki na église protestante ba livre comme comme mipunga mekinto. Même lors il y a des déportations il y a ba relégué que mangiste tant ko bakie na bamboka mususu za kisangani wapi hormis Bible la dire qui était na nzembo et nzembo zaki pe l'une des armes pour première fois pour stimuler la foi kimbanguiste, la reconnaissance du Seigneur Jésus-Christ et reconnaître le kimbanguiste mais leur vécu africain. Donc selon le cantique kimbanguiste. C'est qu'ils ont occupé presque 60 à 70%. Donc la chanson kimbanguiste ils allaient vraiment au cœur de la liturgie. La liturgie kimbanguiste nous aimons ils allaient vraiment au cœur. Vous allez véhicule principal aux accompagner l'évangélisation de Kimbangu. Bana bomilengele likambo ekosalema na tango ya pokwa nakebisi bino wetengai nalingaka bino bana bomilengele likambo libelemi bana bomilengele likambo ekosalema na tango ya pokwa. Mbote balandi batata ba maman pe bilenge basi mibali oyo bako sipelaka kolanda kabiso télévision menga makimbangu kuna nde esika tokolobelaka yoko ya émission oyo tokolobelaka likambo ya nzembo tobengi na kombo kwikila munkunga. Kwikila munkunga ezali nini na kanisi mikolo te koleka bolanda kibiso baike na bistando nyonso ndenge topesa kindimbola ya émission oyo tozali kosala kwikila munkunga. Kwikila munkunga ezali kondimela na nzela ya loyembo nde yango wana lelo ezali mokolo monene kasi bino moko bokoyeba mokolo yango ezali mokolo nini esangisi biso na kanisi bomoni plateau na biso ndenge biso banso tovandi awa pona mokolo ya lelo pona kolobela likambo ya nzembo ndenge émission elobi na kanisi sina kotala bokomona na ngambo na ngai ya mobali tozali na balanga nzembo ya chorale de dirigeant Junior Kasavubu et esika ngai na vandi nazali na ba invité mibale na kanisi tokoleka pona kopesa présentation epai na bango po toyeba bazali banani bauti wapi e mosala nini bakosalaka na eyamba ya tata molimo mosantu nde nakotala na loboko na ngai ya mwasi na kopesa mbote papa mbote papa journaliste baike ba kolanda biso ba kotala biso balingi bayeba ozali nani pe na eyamba tata molimo mosantu ozali nani osalaka mosala nini malobe pa ina yo ngai papa révérend Aimé Kingombe nazali conseiller général na chorale des dirigeants nazali musicien de formation et nazali moko ba spécialiste ya musique kimbanguiste voilà
nakanisi biso banso tolandi ndenge papa Aimé Kingombe apesi explication apesi lolenge ya zaleli na kati na yamba ya tata molimo mosanto na loboko na ngai ya mobali nazali na tata mosusu avandi awa papa na biso papa mbote papa journaliste bandeko bakolanda biso balingi bayeba soki yo ozali nani pe mosala nini okosalaka kati na yamba ya tata molimo mosanto. Merci beaucoup pour la question. Comme on a dit, papa Roussel Kawele nazali mondimi ya kati ya église kimbangiste naza précisément à paroisse à Kasavubu actuellement. Donc c'est le peu que je peux dire par rapport à la présentation. Batata ba maman balandi ya émission na bino kwikila munkunga si botali boyoki bino moko explication to présentation oyo batata na ba maman basali kasi nakosilisa nanu bongo te poto tokota na mama na likambo oyo esangisi biso awa nakanisi bino moko bozali komona kuna na loboko na ngai ya mobali tozali kuna na chorale ya dirigeant junior esika bango bazalei nde tozali komeka kotuna toyeba batambolaka ndenge nini e bazali ndenge nini e mokolo na lelo nini ememi bango po ete tosangana na bango awa nayebi te kuna tokokwea na nani namoni awa responsable kuna nakobanda na mama azali na katikati mama mbote na yo mama yo zali nani kati na chorale ya dirigeant junior Jeune Kasavubu. Nazali moyembi ya chorale ya Kasavubu, Jeune Kasavubu, et puis nazali encadreur ya ba junior ya Jeune Kasavubu. Ah, tolandi biso banso ke mama ya zali moko oyo akokambaka ba junior Kasavubu. Kasi tomoni na loboko na mobali na ebite mama kuna ozalaka kaka yoko o bozalaka baike. Parce que osuki kaka o présenter ka opeseka présentation ya yomoko kasi sengeli to yeba est-ce que musala yango kuna ko salaka elongo na ba bilenge wana yomoko kaka to bozali moi ebele malobe pa ina yo mama. Merci papa. Nazali ngamoko te nazana bandeko o travailler na bango na ministre oyo tozana papa Kevin maintenant azate aza na Brazzaville na ministre oyo tozo travailler na papa Kevin. Malamu mingi, merci maman. Papa Kevin olakisi biso yete olobi tozaka kana papa Kevin tozomona ba papa ebele a tozana kati ya plateau tozebate papa Kevin ngai papa Kevin papa ndenge tokola na wapiye esengeli batu bamona ye pete yepe ami se présenter devant bandeko ba kolanda biso o basepela kolanda émission na biso kila munkunga. Papa Kevin tozana ye papa Mbote papa Kevin. Mbote papa Journaliste. Bandeko balandi émission kwikila munkunga bazali na posa bayeba pe ndenge bandeko mosusu bauti kosala présentation et yo ozali nani pe mosala nini okosalaka kuna esika bozwami na ba junior. Merci papa. Ngai papa Kevin Muzayamu nazali moko ya ba encadré ya chorale de dirigeant junior Kasavubu. Merci tolandi biso banso bandeko ba tata na ba mama na kanisi to kolanda ndenge basali ba présentation ya moko na moko kasi pona to kende to zonga nano sima mama na likambo oyo ememi biso na mokolo na lelo émission na biso oyo tozali koloba yango mikolo na mikolo pe kotalisa baike ba kolanda biso ezali émission yoko oyo kolobelaka likambo ya nzembo kati na yamba ya tata molimo mosantu nde tokozonga nanu na liboko na ngai ya mwasi pona kotuna motuna na papa révérend papa Aimé Kingombe papa na mokolo ya okopesa biso date ya le 18 mai to mokolo nini nzembo ezwamaki na eyamba ya tata molimo mosantu nzembo ya liboso o ezwamaki na lingomba ya tata molimo mosantu soki okopesa biso date yango pe ezwamaki ndenge nini obeta nanu mwa le solona baike ba kolanda biso baka kososola bayeba ojise ezalaki lolenge kani maloba epai na yo papa révérend. Merci beaucoup papa journaliste. Nakanisi osolobaki yango déjà na église kimbangiste anniversaire ya nzembo to ya musique kimbangiste le 18 mai. Le
18 mai ezali mokolo oyo nzembo ya liboso ezalaka inspiré. Domaine d'inspiration ezali domaine moko très vaste. Bato bazwaka nzembo soit par audition, soit par vision, soit na ndoto. Lolenge oyo bazwelaka nzembo na kati ya église kimbangiste nde ebandaka mokolo wana le 18 mai. Ça veut dire que moko bayekoli ata kimbangu komona papa Jean Mokoko nde ayokaka mingongo banjelo bazoyemba. Pona église kimbangiste bayokaka nde mingongo banjelo. Banjelo bazoyemba nde ayokaka mingongo banjelo akomi nzembo ayekoli nzembo wana nde ayaka kolakisa yango bato. Circonstance nini esalaka nzembo wana ezwama ezali circonstance mibale. Circonstance ya liboso ezalaki que le révérend Jenix azalaki pasteur ya mission Vula BEMS na Vula na Ngobelukete tanga yoye kimbango azosalisa mosala ye ayaki na équipe na ye po ete baya kobotola Bible na babuku ya nzembo parce que tant pas kimbango banda mosala banda kotanga Bible pe banda koyemba ba cantique protestant oyo bakoma na soki na église protestante ba livre ngo komaka mipunga ya kintwa ezali nzembo oyo église na biso nde bandeli banda koyemba pa kimbango banda koyemba nzembo ngo tilelo peza ba nzembo ebele oto tikala nango toyemba ngo pe na kati na biso tokopesa exemple ngo na sima. Alors révérend Jenix na équipe ne bayaki baya kotala mosala ta kimbango azosala pe babokola ye babotola ye babuku ya nzembo na Bible. Wana nde circonstance ya liboso. Circonstance ya mibale tango événement na eselekaki babuku ya nzembo ezangaki ne tata kimbango atindaki bato bakende kozwa kosomba babuku ya nzembo na mission Vula. Tango bakomaki kuna nde réponse moto atekaka babuku ya nzembo apesaka nde réponse wana esala ata kimbango pasi makasi yango moto ekotisaka ebeko moto wana répondre alobi ye tata kimbango koleso apesaki eka mosala ya kobikisa bato kosekisa bawei mpe kotelesa bakoka apesaki ye capacité ya composer banzembo te. Donc wana ezalaki lokola asali licho atioli esalaki esiko pasi. Voilà. Soko moto wana azalaki nano amizongeli te tata kimbango apesa ya réponse pa bato te moto totiendaki ne kosuka babuku ya nzembo barépondre ema te. Donc réponse wana esalaka ye pasi po tata kimbango azalaki so likambo esali ye pasi fo akenda beko tango akendaki na beko ayebisi nkolo yesu me tala mosala opesaki ngai yokani bazotiola ngai bazotuka ngai so tebe kompoze nzembo te biso ebi osala banzembo te mosalaka osenga banzembo na bango nde nkolo yesu ayebisaki tata kimbango ke komitungisa te banzembo bana na lingomba na yo banzembo ekozala ebele kutu ekozala kutu ekodeborde ntango tata kimbango asilisaki beko na ye nde tata mokoko yohani azwaki nzembo wana. Donc après avoir tango batuki tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu nde simande amikom mutu atindaki amikomelaki to amikomelaki nanu te d'abord amikomelaki nanu te ya c'est informaki déjà bato ya amikomelaki nanu te tata Kimbangu c'est informaki déjà bato makamoleki kuna et biso tolobaka toujours na nzembo biso to travailler matière nzembo tolobaka nzembo nde mutekabola biso na protestant parce que nkolo so répondre pa Kimbangu alobi banda lelo yo na bango mosala ekabwana. Donc nzembo nde mutu kolakisa kokabwana ayebi nkolo so ayebisaka epolele banda lelo yo na bango mosala ekabwana. To pesi yo mosala na yo ya mobimba. Donc on dirait il fallait kaka kotuka manzembo wana eya po biso na bango toza la distance. Donc nzambe ayebi ninga bongisa makambo na ye elekelaka nene wana. Mais na ba livre ebele bato babeta histoire nango moi confusion ezalaka. Il y a certains livres même à Mindele Bakoma, même à Marie-Louise Martin Koma, alobi ke tango Jenix aye kobotola ba livre mbalamoko ataki mango akena beko mbalamoko azongi na nzembo. Ba livre ebele sala moi confusion place wana mais biso tozaki occasion ya kovanda na bambuta oyo bakolaki na boko mamwilo nde babetela biso masolo correctement ndenge elekelaka. Voilà otokolo ya solo batata na bamama nakanisi ya kozala kimbangiste elengi oyoki bino moko bolandi ndimbola ya kitoko oyo papa na biso apesi biso ndenge nzembo ebandaki na eyamba ya tata molimo mosanto. Kasi papa nakozonga kaka epai na yo tango papa apesi maye oyo ye amonaki avant que mutu wana akoma nzembo yango mbala moko ye moko azwaki yango to elekaki nanu mwa bambula to mwa mikolo pote tozwa nzembo na kati na yamba ya tata molimo mosanto. Nzembo ezwama na ye moko te. Tata Kimbangu pe akapta banzembo. Ata na nzembo mibale akapta ezali nzembo ya Mikwikizi
mikwikizi lutomawa wana kutia mibale parce que ya liboso ezali onzambi zengiankanu muna watu wasiona wana zwaka ngotango azouta na mbanza sanda azozonga na nkamba akomi kotanzwa mitino le 11 septembre nde azwaka onzambi zengiankanu mikwikizi azwaka ngo na 1922 tango azalaki na boloko mais nzembo wana liboso ezali ye moto azwa yango te nzembo ya liboso ezali moko ba disciple na ye papa Jean Mukoko nde azwaka yango azwaka jour wana tango tataki mango asilisi beko kolesa sa répondre ye tango tataki mango azongi bisika équipe ezalaki nde tata Yohana azwaka nzembo wana kasi baike bakotala biso bakolanda biso est-ce que okoko pesa biso mwa fragment musical nango ndenge na mélodie nango pamba te yo po ozali alanga nzembo bongo te bongo te amakesa manungili nuvoa tenwanilwa kwa Yesu lusamburwa nuvoa tenwanilwa. Bandeko balandi bozali kolanda émission na bino Kwikila Mukunga na kanisi na esengo bino moko boyoki donc nzembo wana tinde yemba makawana ebele bakoyeba kateke nzembo wana yango nde moto esala bokeseni entre biso na église protestant nzembo wana nde amakesa manungi yango nde moto esali keno ebota lingomba ya tata molimo mosantu pamba te na yoki na monoko ya révérend alobi wuta mokolo wana nde tankolo Yesu ayebisi tata kimbango ke banda lelo bokabwani donc ya kobomba ezali te natali nano tukene nano na ngambo na ngai ya liboko ya mobali papa na biso azali awa papa na koyoka explication papa révérend papa Aimé Kingombe auti kopesa biso epai na yo esika nini okoki koplace nzembo na kati na yamba ya tata molimo santo wuta mokolo yango kino mokolo ya lelo malobe epai na yo. Merci papa journaliste. En écoutant papa révérend Negauti Oloba, on sent que nzembo au sein de l'église communiste est l'image na circonstance beaucoup. D'où hormis l'évangile ya papa Simon Kimbangu, hormis ba miracle bande au sala nzembo epe ko bakisa pousse moko boye na système ya évangélisation. Donc nzembo et sala makasi lokola vu que les a pe na langue ya bateau oyo bateau vana na mboka wana à l'époque na nkamba ils a transmettre message par rapport ya authenticité na la culture na bango et en plus message oyo za uta na lola. Donc même lors il y a déportation il y a ba relégué que mongiste tango baké na bamboka mususu za kisangani wapi hormis Bible va dire qui dépend na nzembo et nzembo zaki pe l'une des armes pour première fois pour stimuler la foi kimbanguiste, la reconnaissance du Seigneur Jésus-Christ et reconnaître le kimbanguiste mais leur vécu africain. Donc selon le cantique kimbanguiste. On va très bien que la différence c'est que l'église kimbanguiste, ma chanson, il y a l'église kimbanguiste, ça va inspirer, ça va arranger. Donc jusque-là c'est un peu haut par rapport à la thématique, il y a éveil, il y a la chanson kimbanguiste. Sur le plan actuel et la chanson kimbanguiste, moi je pense que église otoza ezi ya molingo balobaka et loko na eloko za na ngonga nango kosala donc biso tolanda oyo ya likolo oyo baotindela biso nde tosala donc chant kimbanguiste eza un impact spirituel makasi nde tooloba te entre autres papa Tangenda lobaki na mikolo koya kana nzembo oyo kosekisa ebembe donc eza processus ekoya nango nzambe mokaye donc moi je pense que tookende et l'église émergée makasi à ce qui concerne un côté musique. Ba tata ba maman balandi émission Kwikila Mukunga ndenge tolobaka kaka awa biso tokobeta kalisolo mosusu te bobele lisolo ya nzembo na yamba ya tata molimo mosantu touti kolanda awa explication ndenge bapeseli biso na ba papa na biso ba invité na biso mais kasi biso motuna moko baike ba kolanda biso papa référent tout mekana ko pesa explication na pamba te baye batanga musique tango bino ba koloba likambo ke biso na yamba tata molimo mosantu banzembo na biso ezaka composer te banzembo na biso ezaka inspirer papa mekana ko pesa nanu mwa nuance wana o mekana ko kolakisa mwa différence wana pamba te soko bimina baye bako sala ka musique o ba mosusu ba ndenga libanda bakoloba toujours inspiration
biso pe awa na yamba tata molimo santo kolobaka inspiration okoko meka kopesa biso mwa ndimbola wana po ete baike oyo bakolanda biso bakoka koyeba basala pe la part des choses entre ndenge bino bokolobela yango kati na yamba tata molimo mosanto papa référence soki okoko kopesa biso explication yango malamu. Merci beaucoup papa journaliste. Musique nyonso to art nyonso na monde ezala composé wana ba artiste nyonso na monde baloba bongo musique nyonso na monde ezala composé mais simplement différence ya biso ya Matata Kimbangu na mangoma mosusu ezali que musique nyonso na monde elobi que composition ezala na bana mibale ezalaka na inspiration na technique, c'est-à-dire tant ozo composer nzembo il faut ezala na inspiration mais il faut ezala na technique ni basala la composition. Mais différence ezali que pas na biso na église Kimbangiste bato oyo bazwaka nzembo bazala bayekola la composition te, c'est-à-dire que la technique de la composition ezala mitute. Ah bon? Donc ezalaka na mutute, c'est-à-dire que ezala mwana mokia 5 ans, que ezala koka 80 ans, que ezala lettré à cause de l'aveugle ayebi na eloko ya composition te mais à cause de nzembo. Ça veut dire que la composition de l'église Kimbangiste elle n'est plus composée de deux éléments, c'est-à-dire inspiration na technique, mais elle est composée d'un seul élément, inspiration pure et simple. Si on a inspiration pure et simple, si on a inspiration pure et simple, on a inspiration recherchée, mais on a inspiration retrouvée. C'est-à-dire que nous avons un qui est à l'inspirer, mais à se retrouver à inspiré. Parce que là, c'est tout ça la différence entre inspiration recherchée et retrouvée. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas inspiré. Je donne un exemple. Avant, il y a pas inspiré. Tant que yozo ka bato bazoye mabato nyoso to vanya bango abazoyo kangote mais yozo ka yo moko autre nzembo na zo ka bino zo ka autre zo ka lokote mais yozo yo donc tu te retrouves en train d'entendre quelque chose, une inspiration, il y a monde astral. Parce que quand on dit inspiration, ça veut dire que loko moko boye les autres dans le monde immatériel, les autres dans le monde matériel, les autres dans le monde spirituel, les autres dans le monde physique. C'est ça en fait l'inspiration, c'est-à-dire tozo inspiration zoto na epa ya tata nzambe ezokota na kati na mokili na biso mais mutu oazozo yango ayekola yango te, ayekola musique te, ayebi msupe atanga na yepete, ayebi pe français te mazo nzemo na français, atanga anglais te azozo nzemo na anglais. Donc c'est ça l'église Kimbangiste, c'est-à-dire mutu lalika boye oloti na butu chorale ezoyemba olamuki okomi yango oye olakisi bato ovandika bomoni chorale tanami liboso na ezoyemba otuni bato bozomona chorale bato bazomona chorale yango te. On a beaucoup d'expérience, je vais donner un exemple. Nzembo ya etumba oyo bozali komona. Mama afuta bile satango azwaka yango avandi aye na beko etombaka na période oyo ba élection ya président Joseph Kabila ezalaka. Moi crise ezalaka bato bazofinga Kimbangiste bato Kabila consort ale sala ebute ma passe. Te bazofinga vinga na kati ya lupango alobi no tika na paroisse na sala beko. Côté na paroisse. Quand côté na paroisse a sala beko avant de place avant la beko e banda mire ezoyemba nzembo ezoyemba na kati ya mire wana mama mafuta mtoto. Est-ce que azalika vivante? Aza vivante azana nkamba na minute d'autres kuto solola naye akena fête na inspiré. Voilà. Donc za biloko oyo ovanda ka boy. Je donne un exemple. Par exemple les allées belé. Papa buni wa mbombo avanda na kati ya chambre comme era kolala. Alinya lala. Amoni mwana moko mukia 5 ans kote na kati ya chambre. Tango zoka nzembo ya na yambi yo molimo. Amoni mwana mukia kote na chambre ba âge ba 5 ans. Afungoli rido. Après le bi bokoto. Tu vas tourner. Banana ngomba kote. Mwana na zo répondre le côté. Afungoli rido ba twandi okota bana mikia ba âge ba 5 ans 6 ans 7 ans. Ba kotie belé na kati ya chambre. Yesu kwa Yesu ngobi off. Mais awa espace ezate boko kata biso na porte espace. Biso banani. Ce que Bouni est en train de vivre, azo vivre ngo ye moko. Azana motote. Batu nyos ba na kati ya salon bazomona batu wana te mais ya azomona bango. Ba côté na chambre miso bati likolo miso batondi chambre plein. Abani ko yemba. Yambi yo molimo ozara ba yembi ti na suka daye ko bandala na refrain. Na bele li onkolo ba yembi refrain ba sisi ba yembi so couplet. Tamba sisi batuni okangi ona kangi ba yembi ngaki. Eza biloko oto vivaka oyo monde bandanzamba sala mokili et monana te ba mona ngote. Nous allons à biso de vivango et mutu so ozana don wana inspiration quand to lobela ngona travail na biso. Ce sont les dons charismatiques. Ba sorte de dons charismatiques. Donc wana na kati église mangi soki yé pa na yo ko za la porteur nango
moto mosusu akozala porteur nango te mpe makambo oyo ozomona to ozoyoka moto aza pembeni na komona ngo te akoyoka yango pe te. Donc c'est comme ça que ça fonctionne na kati ya église moyenne. Ezali ndenge moko te na ngai moto natangi na classe na ina musique composition nazwi biki na papier na ngai na bandi ocomposer na bino na naposa symphonie na ngai ezala boye na composer yango so ezala 1000 page bandi okoma te. Awa ezali ki oza na volonté ya kocomposer eloko te ya kokoma eloko te okanaki yango te osutuki kaka boye ezala kutu na bamarque ya inspiration ezala na sorte moko ezala très complexe nga kutu na benga yango SMS. Ça veut dire qu'inspiré azalaka avandi kaka boye pa nzembo okiti na kati ya moto na ye. On dirait yekola on quelque part ali abandi koyemba bana moko bayembeli ete ayoki yango te amoni yango pe na vision te mso azala azomona amoni eloko te avandi ka bosutika eloko ekote na nzoto ne pa mama abandi pe koyemba. Donc ce sont des histoires où ils expériences on est dans cette bango le to te ya mokili. Ce sont des histoires to banda kote yango mindele bayebi yango te tikala ko sala maté mais c'est une particularité na kati ya photo. Papa révérend zela nano natuna nano mamoke. Est-ce que ndenge wuti ko pesa biso lisolo oyo tango bango bazwaka bayeba ekozwaka nzamba pesa likabu wana bazwaka nzembo tango bango bakozwaka nzembo na lolenge oyo expliquer biso wana est-ce que bunga ka bango te babosa na kateta to na place alingaka lobela papa ya lobeli mama to ebunga ka bango te. Bon 90% il y a ba inspiré babosa na ka difficilement banzembo mais en tant que bateau oublie et arriver là bango comme la bango parce que les alliés matière spirituelle les alliés donc charismatiques les alliés locaux dans le monde spirituel les autres dans le monde physique hermo pe singa bango moi que la propre spirituellement même ce que dans la société aux un problème qui hermo to banze mwana eye kota na mwali kamobo na nzoto na yo même ce que bosa na ma phrase na bazala toujours na habitude na bango ba inspiré ba yini basalaka so ka bosa ni ma phrase à côté na bonde de la côté na beko phrase na yé même super zo ki nzembo même so ba yela biso nzembo na talika nzembo ah ba nzembo est incomplet kene ko bonde akepe ya bonde ba yepe ba pesi. Donc les alliés monde oyo oublier ça difficile. C'est difficile. Parce que toi à kangi nzembo ata ça fait 20 ans mayibi na place akangela on a date akangela on a era akangela. Ya solo batata ba mama ndenge kaka tozali toujours ko continuer émission na biso ndenge tozali ko loba chaque fois que biso awa na kati ya émission kwikila mokonga tozali kaka kolobela likambo ya nzembo na eyamba ya tata Molimo Mosantu kotalisa na kanisi wuta tobandaki masolo na biso ya lelo tozali kotalisa likambo ya nzembo lolenge kani nzembe bandaki na eyamba tata Molimo Mosantu e ndenge nini nzembo ezwamaka na bakozwaka nzembo ndenge papa révérend Emeki Ngombe apesi biso explication na ndenge papa Roussel apesi biso explication ya ndenge nzembo ezali ko accompagner œuvre ya tata Molimo Mosantu kasi kuna na esika bayembi na biso bazali na kanisi tokoyoka pe pambate lelo eza mokolo ya feti lelo ezali mokolo esengo lelo pe tozali na mois de mai ezali mokolo oyo tozali ko célébrer likambo ya nzembo kasi tokoleka pe bongo te toyoka nano ba junior Kasavubu chorale de dirigeants junior Kasavubu soki bayeli biso nsango nini na nzela ya loyembo papa maestro epai na bino nde tosengi morceau musical ata mibale ata misatu bokoki kopesa biso comme ça biso baeko bakolanda biso balanda bayoka message oyo bino boyeli biso maloba epai na bino. Oui, Seigneur Jésus.
qui a ressuscité de membres et corps saint. Jésus, Oui, c'est lui qui a été ressuscité. oui, c'est Jésus. Entre les morts. De Dieu qui enlevait le péché du monde. Oui, Seigneur Jésus qui a ressuscité de membres et corps saint. Jésus, Oui, c'est lui qui a été ressuscité. oui, c'est Jésus. Entre les morts, Fils de Dieu, oui, Seigneur Jésus, C'est lui qui est le Tout-Puissant. Oui, Seigneur Jésus, C'est lui qui est le Fils de Dieu, Fils de Dieu, oui, Seigneur Jésus, C'est lui qui est le Tout-Puissant. Oui, Seigneur Jésus, C'est lui qui est le Fils de Dieu. à l'agneau. Gloire, 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 Gloire à l'agneau. gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, Le le Fils de Dieu. gloire à l'agneau. Gloire, Gloire gloire à l'agneau. 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 Gloire à l'agneau, le Fils de Dieu. matondi mingi na balanga nzembo ya chorale de Jean Junior Kasavubu na loyembo kitoko basili kopesa biso nakanisi batata na bamama baya kolanda biso boyoki bino banso lolenge bana na biso bilenge na biso bapesi biso nzembo ya lopoto kasi ngai na nzembo oyo nakozonga nanu moke kote na loboko na ngai ya mwasi esika papa révérend papa Aimé Kingombe azali papa nakanisi olande nzembo oyo ndenge bana bayembi nzembo yango nayebi te nayeyamba tata molimo santo kana kanisa kiki ntango yo pesaki lokola nzembo liboso ezomaka na kikongo kaka banzembo ya kikongo kaka moke ezomaka kaka bayembaka kaka banzembo ya kikongo me awa nayoki loyembo ya bandeko oyo bazalaka kuna na niveau ya Europe ya bapaya eza susu ya kikongo te pamba te oyebisaki biso ya liboso amakesa manungini wana namoni eza na kikongo me kasi oyo ezali na lopoto nayebi te papa soki ko expliquer biso ke banzembo wana pe ezalaka pe nzembo oyo oyembami awa oyebi yango te oyokaka yango nani azwaki yango malobe epai na yo. Merci pas journaliste na ndenge tolobaki awa na église mongiste banzembo ezala minoko nyonso ezomana minoko nyonso pe inspiré oyo azwi nzembo eyaka na volonté na ye te langue ya nzembo mpe eyaka na volonté na ye te moma mpe eyelaka ezalaka mpe oyo ye azozela te neti nzembo oyo ezwami moma bambula na Brazzaville ye aza française te congolaise ya Congo Brazzaville azwi nzembo na monoko ya lopoto. Donc biso nzembo baswahili bazwaki Congo bakongo bazwaki chinois donc biso ekipaka monoko banjelu nde mutu bakipaka monoko na bango bakompose nzembo na bango bayembi mutu ayoki yango ayekoli yango donc ekipaka monoko te ya solo papa ekipaka monoko te biso ata nde oza wana okoyembaki coréen oyo nano oyemba te oyekola na classe te okamaka nzembo oyembaki coréen bandi koyemba donc biso ezalaka bongo nakanisi biso banso tolandi loyembo bapesi biso gloire à l'agneau oyo bandeko ya Junior Kasavubu epesi biso awa na kati ya plateau kasi
tokokende nanu susu mpona kotalisa ndenge tolobaki tata révérend papa pasteur papa Emeki Ngombe tomeka nanu koloba nanu awa ya solo toyoki loyembo na ba junior na biso ya Kasavubu vraiment ndenge ba yembi kuna tokozongela bango pamba te foto tuna bango pe mituna lolenge kani bango bakosala ka musala na bango kuna na mama mokambi bakambi oyo bazali kokamba bango kuna kasi papa tozali na posa toyeba na yamba tata molimo mosanto nzembo yemba makatango nini Kaisi papa Roussel amengi kolongela yango la chanson est au centre de la liturgie sur l'église. Vous allez vraiment au centre de la liturgie. Une fois nazalaki na une dame madame Yaira azali une canadienne une ghanéenne abotama na États-Unis abane ko sala ba recherche sur l'église mariste na na iti na kamba to bonne kati ya temple ayoki banzembo. Je me dis, mais je sens que dans votre église, la musique est au centre des cultes. La musique est occupée presque 60 à 70% des cultes. Donc la chanson qui manguiste, c'est vraiment au cœur de la liturgie. La liturgie qui manguiste, nous aimons vraiment au cœur. Nous papa Roussel Global. Vous allez véhicule principal où ils ont accompagné l'évangélisation et parce que c'est-à-dire, ce sont des choses qui sont très complexes. Tant qu'on fêtait Noël le 25 décembre, Bangelou va accompagner la philosophie de Lingomba pour Noël à Bethléem. Tant qu'on va montrer que Lingomba a changé de position, Noël à Jérusalem, où ils allaient le 25 mai, Noël à Bethléem. C'est-à-dire que la chanson est vraiment au centre de la liturgie, au centre de la théologie qui manguiste. Ils ont accompagné Nyon sur opposition sur Lingomba et Zozo. Non, Noël est sur Bethléem, c'est comme Jérusalem. Noël et à Jérusalem. Vraiment la chanson elle est au centre de la liturgie. Ils ont véhiculé la liturgie à Lingomba, ils ont accompagné la liturgie, ils ont véhiculé parce que le pasteur Martin Luther, pour l'église protestante à Lubaka, la chanson va au-delà de l'évangélisation. Et là où s'arrête l'évangile, c'est là où commence la chanson. Ils ont la place où ils ont donc nzembo kena même au-delà ya solo batata na ba mama na kanisi tozali kokoba kaka toujours na lekanano na ngambo oyo ya liboka mobali pona kotuna papa na biso papa Roussel ndinga zali awa papa. J'espère que yope na kati ya batata molimo mosantu ozali pe na groupe oyo sanganaka oyo yemba ko ozali pe moyembi. Na chorale, voilà, ozali moko ya bayemi na kati na chorale de Durgent jeune Kasavubu. Est-ce que papa pour baike ba ko tala biso pour bandima walanda que papa la biso ya solo azali moyembi. Est-ce que okoko pesa biso ata moi mélodie moko boye, moi kunga moko boye oyo yebi okoko yemba pote baike ba ko landa biso ba ko koyoka mongongo na yo ba confirmer que ya solo penza ozali alanga nzembo. Malobe pa ina yo papa. Kankamba epemelo ya Yahweh moki mosantu osangana mona mboka ya oyo etonga milambu ya moyimo tokokota Omo kankamba Yerusalemi yasina Nalo yembo Pemindule Tosadola mokonzi Ya solo batata na mama wane zalai kaka moi extrait ndambu papa pesi pote boni ke vraiment olakisi penza ke ya solo ozali alanga nzembo. Boyende ekosengaka moto soko zali alanga nzembo esengeli olakisa mosala na yo oyo ndima kati na yamba ya tata molimo mosantu.
kuna poto toke nokozonga lisusu tokotala lisusu na ngambo ya bandeko na biso ya Chorale de Junior Kasavubu kuna nde bakopesa biso morceau ya mibale toyoka bango soki message nini ya mibale boyeli biso maloba epai na bino. Bozali komona te bisika biso se bitumba komona te bisika biso se milelo bana komona te bana ezali susu te bozali komona te bana bisika biso se bitumba komona te bisika biso se milelo bana komona te bana ezali susu te bilembo ya subagelele meli bino kasi bino bana bozali kososola te boyeba bango ezali lisusu te botika mabe bana po bosepela boyeba bango ezali lisusu te botika mabe bana po bosepela boyeba tango ekoki bana solo bokeba mayela la kaka bino bana bizali bana bino bana bozali na miso bozali komona te maye mazali kolena bana bozali bana bana bozali na matoi nasi bozali koyoka te bana bomilengele likambo ekosalema na tango ya pokwa nakebisi bino wete ngai nalingaka bino bana bomilengele likambo libelemi bana bomilengele likambo ekosalema na tango ya pokwa nakebisi bino wete ngai nalingaka bino bana bomilengele likambo libelemi solo ekonginda solo ekonginda solo ekonginda likambo lilingi komonana solo ekonginda solo ekonginda solo ekonginda likambo lilingi komonana solo ekonginda solo ekonginda solo ekonginda likambo lilingi komonana enzoya omokili polele bana omokili enzoya omokili likambo lilingi komonana enzoya omokili polele bana omokili enzoya omokili likambo lilingi komonana solo ekonginda solo ekonginda solo ekonginda likambo lilingi komonana
solo batata na mama na kanisi tozali kolanda vraiment bino banso bozali koyoka na ngai moko esika na vandi na zui donc émotion esali ngai na kolanda message oyo et tozali koyoka kati na loyembo oyo ya solo lelo soko tali position baike ba kozwa na kati na lingomba ya na yamba tata molimo mosantu nzembo ye moko ngana kolobati kasi ba invité tozana bango nde bakomaniola bakopesa ndimbola ya message oto koyoka na balanga nzembo ya Chorale des dirigeants Junior Kasavubu. Papa révérend, papa na kanisi biso banso tolandi ndenge bana na biso bilenge na biso bapesi loyembo ya makasi oyo lobi na biso ekonginda na yebite soki okopesa kotalisa na baike ba kolanda biso na bisika nyonso kuna na mikili ya poto pe tozali kotala ba papa kisi bazali kolanda biso opesa explication ba comprendre ba kokakoyeba nini oyo ezali kolobama kati na loyembo papa maloba epai na dini. Merci beaucoup na maloba opesi biso pa journaliste na kanisi oyo nzembo Chorale oti koyemba ezali une chanson très profonde ya mateya pe ya likebisi ezali exactement maloba oyo eza na kati ya Matthieu 24. C'est-à-dire, papa Simon Montian a bien un signe des temps. Un vrai chrétien, ils le chauffeur à Zokumba Motuka. Ce chauffeur à Zokumba Motuka Nanzela, ils ont des signaux aux Nanzela. Au Motunio, soit la code de la route, et non signe ligne au bâti place on a tellement. Place on a ralentir, place où ils allaient Ngomba, place où ils allaient courbure. C'est exactement la matière des fois. Nous avons un avantage que les oiseaux peuvent s'arrêter sur les éléments, on est allés banger nous na katanzemo. biloko wana bakoma bilembo wana bakoma wana kati ya Bible nde boyoka na mateya tango nyonso ataki mamtenga na lobaka basigne de temps. C'est-à-dire que soki tokomi tomoni eloko boye toyebaki ekomi eloko boye so tomoni eloko boye ekomi période boye kolo eso alobaki na ntango wana ya suka bokomona bilembo ekolakisaki tokomi na suka baguerre partout bolingo ezangi bato bazoyoka lisusu mateya te consort kolo eso asi alobaki yango déjà nde yango banjelu bayeko rappeler biso yango so bayeko rappeler biso na mungongo ya tata Kimbangu parce que yende nzambe tozali na ye lelo azo rappeler biso oyo nkolo solobaka so bomoni boye bomoni elingi nginda ekonginda mais bino comme ngana lingaka bino fona kebisa bino keba bilembo nyonso oyo nkolo solobaka ya na kati ya Bible c'est koki oyo nyonso bozoyoka yiki na mokili bitumba partout makambo partout donc nyonso bilembo nyonso wana c'est koki déjà lokola ngana za tata nino azokebisa bino ke ekosalema na pokwa ezali na sens mibale na kati ya théologie kimangisa pokwa na langage spirituel ya koloba suka na tango ya suka pokwa pe elle symbolise la soirée spirituelle parce que tata ki papa Diange na tika biso aloba na tiki bino na soirée spirituelle et yebani ke mondi minyoso okei journée na yo esili esengeli ozala na soirée spirituelle. Papa Diange na eso clairement qu'il y a on a écouté bino soit na église à ton na soirée vous allez écouter kitoko za na tango apoko écouter bino na soirée papa Simon Montian na lobi abaksi kuta lobi ke ekosepela sanga kuta écouter bino même dimanche na ndako nzambe mais ce ko na kati ya nzembo ayisi biso ke non ekongina na tango ya pokwa eza bien clair donc ezanga mutu na lobi te angelo mutu alobi et angelo vana na tata nzambe place moko donc tolanda oyo tata ayisi biso à travers nzembo wana ezali très profond en tout cas matin na ya solo batata na bamama soko zali moyembi koyebaka valeur na yo te na kanisi yoko ya baémission esengeli olandaka s'abonner opartager opesa na bandeko mosusu o bakoka kolanda te bayeba ntina ya nzembo na kati na yamba ya tata molimo mosantu boyoki elelo soki totali ndenge loyembo lobi soki totali bisika nyonso bitumbe komi meme kowelana na kati na yamba tata molimo mosantu ekomi o nzembo ekebisi biso ndenge papa révérend ayebisi biso ekomami na Matthieu papa eruli ekomami na Matthieu 24 na kanisi bayike bokolanda biso siko yo na kati na yamba tata molimo mosantu okoya kobunda pona nini okoya koswana pona nini okoya kotonga moninga pona nini tokokabwana pona nini nzembo yango wana etalisi biso bolingo nde esengeli tozala na yango soki tozali na bomoko eyango nde esengo ya tata molimo mosantu kati na eyamba na yango tolobaki biso toye epai na bino na nzela ya kwikila munkunga ndimela na nzela ya loyembo
nakanisi biso banso tolandi explication ya papa révérend na ndenge ba junior na biso bayembi esengeli na biso baeto koyoka to salela maye oyo bangelo likolo bakopesa biso na introduction na biso na ebandeli na kanisi toyoka ki explication ba invité na biso bapesi biso balobi na yamba ya tata molimo mosantu toko composa kate bapesi explication nyonso tout ndenge différence entre capté na composition et banzembo oyo biso toyembaka balakisi biso ndenge yango ekoyelaka ndenge baangelo bakopesa yango donc ezali message moko très fort très profond et esengeli na biso baeto koyoka yango to salela to pratiquer yango pamba te mokolo wana biso banso tokoka kolonga kasi lelo tozali na mois ya mai epai na biso bakimbangiste tofetaka tolobaka tofetaka fête moko awa na mokolo ya 5 mois o ya mois de mai o na ebite papa révérend soki kotalisa biso na mois de mai awa bakimbangiste ba célébraka molulu nini pamba te tolobelika le molulu ya le 18 mai oyo bini botalisi ke ezali mokolo oyo nzembo ya yambo ezwamaki na kati na yamba tata molimo mosantu kasi mokolo yango esuki kaka na fête moko wana to ba fête ebele ezali ko tanga to moko to mibale oyo tokocélébraka na mois de mai malobi pai na yo. Merci mingi papa journaliste. Mois de mai ça va fête ebele. Mois de mai ça va fête ebele. D'ailleurs sur aucun ayelu selemi fête bandi lelo mardi bazozala kala ba fête qui faisait kami kolonyoso donc esangani na fête le 17 fête le 18 fête le 20 ba fête ezali bini mais fête eleki munene na kati ya mois de mai c'est la fête ya Noël ezali fête ya Noël ya mbotama ya nkolo Yesu na kanisi tolandi ba junior ba yembi nzembo ya Jésus lorsque nous les kimbangistes nous chantons Jésus il s'agit de Jésus de Jérusalem Jésus de Kamba Jérusalem. Ce n'est pas le Jésus de Rome. On a dit thématique de développer le micro forum. Donc lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de Jésus de Kamba. Papa Dialunga na Kianga Salomon. Mois de mai, c'est la plus grande fête du mois de mai. C'est l'une des même des plus grandes fêtes de Lingomba na biso. Oyo to lakisaka Nkolo Yesu ya Nazareth na bozongi na ya mibale. Akati na biso na ndoto to bengi ne ako alobana Apocalypse 3:12 akoya na kombo ya sika donc kombo ne ya sika papa Dialunga na Kianga meza ka feta le 25. Donc voilà na kanisi to landi biso banso ndenge papa révérend auti kopesa biso ke na kaka na mois oyo tozana sous na fête ya monene oyo bakimbangiste bakofetaka le 25 mai Noël epa na bakimbangiste Noël namoni ndeko bozana esengo te Noël kuna tokotala nano soki ya solo tozali na kati ya pain pamba te tozali koloba yango mikolo na mikolo émission na biso kwikila mokongo ezali kolobela likambo ya nzembo balanga nzembo ya chorale de dirigeants junior est-ce que beaucoup kopesa biso loyembo moko ya Noël oyo kopesa bandeko nsai esika nyonso bazwami po te bako kolanda biso maloba epai na bino Nzambe mozalisi ona bolingo boye kolo abotami libota ya pamba oyo ezanga tina lelo tozilobiko na kombo ya kimbangu libota ya pamba oyo ezanga tina lelo tozilobiko na kombo ya kimbangu tokumisa ye Nzambe mozalisi ona bolingo boye kolo abotami libota ya pamba oyo ezanga tina
lelo tozwi lobiko na kombo ya Kimbangu. Libota ya pamba oyo ezanga tina, lelo tozwi lobiko na kombo ya Kimbangu. Tokumisa ye Noel, tokumisa ye Noel, tosanjola ye mobikisi abotami. Tokumisa ye Noel, tokumisa ye Noel, tosanjola ye mobikisi abotami. Esengo nkembo olikolo, esengo Noel, tosanjola ye. Esengo nkembo olikolo, esengo Noel, toyembela ye. Esengo nkembo olikolo, esengo Noel, tosanjola ye. Esengo nkembo olikolo, esengo Noel, toyembela ye. Merci Nabalanga Nzembo ya chorale de dirigeants junior Kasavubu na loyembo ya kitoko botu kopesa biso ya Noel. Kuna na kozonga mbala moko na kotala na luboko na ngai ya mobali esika papa Arcel azali. Papa na kanisi tolandi nzembo ya ba junior bayembi ya Noel awa. Commentaire nini koko pesa kati na loyembo yango pe mokolo ya le 25 mai maloba epai na yo papa. Merci beaucoup pour la liloba. Je pense que dans toute koloba que les cantiques humanistes vont varier selon aussi les circonstances et les périodes. Comme étant posant la période de nativité à Koloyesu, l'un de chansons de la Bissawa, Zola Kissa, Ndenge Koloyesu Azoya na Mokili. Donc, ça, le promesse Salima Koloyesu Alobaki na Jean. Que libota na kopesa na libota mosusu oyo kobeta yango yango tina. Voilà yango balobi libota oyo izanga kitina yango nkolo yesu abotami donc tokumisa nkolo yesu tosanzola ye pamba te ye abongi na nyonso kosa aza nzambe aza nkolo yesu akufelaki mpona biso bato tozwa liberté tolongwa na bowumbu ya mowumbu Satan. Donc en quelque sorte eza mokolo ya esengo banjelu bazoyemba biso pe bato na awa na se bokumisa monene ya papa Simon Kimbangu Kiangani pe mwana na ekolo yesu ye papa Zalunga na Kiangani parce que papa Simon Kimbangu Kiangani yende tata na bango yende molimo mosana. Donc c'est en quelque sorte la thématique ya cantique oyo toyemba toyoka pa bandeko na biso ya chorale de dirigeants jeunes et junior Kasavu. Donc c'est en quelque sorte nzembo et varie selon les circonstances. Il y a naissance, il y a tata Dialungana Kiangani Koleus en sa seconde venue. C'est un peu ça. Tolandi biso banso ndimbola ya papa Arcel Ndenga pesi biso na loyembo ya kitoko oyo ba junior Kasavu ba otu kopesa biso na kotala nano susu kaka na ngabu na bango ba junior ya Kasavu na koleka kuna esika mama Diana pesaki explication ya papa Kevin na kotuna nano motuna epai na bino bakambi ya chorale junior Kasavubu na motuna na ngai keip mingi na papa Kevin ndenge mama Diane akoya kosilisa na suka. Papa Kevin lolenge kani bino bokosalela kamusala na bino kuna na lisanga na bino kuna ya ba junior okoko expliquer na mokili ba ko tala bino balanda ndenge nini ba difficulté nini bokutana kana yango bozo senga nini
epai na bino po ete chorale wana ekoka kotambola na ndenge ya kitoko maloba nini bokopesa na bakambi na bino oyo ndenge bazali kokamba bino ndenge bolobaki na introduction te ekambami na bakambi oyo bazali kokamba chorale ya mikolo mama mami Liyoko Moseka Bunga message nini bokoki kopesa bango nde maloba epai na yo papa Kevin. Merci papa journaliste pour la parole. Na ndenge to travaillaka na kati ya lisanga ya chorale Union Junior Kasavubu toza travaillaka biso nyonso na lisanga mingi ba jeune oyo bazoya sika na chorale Kasavubu. Une affaire eza lokola pépinière ya chorale ya senior parce que toza na formation ya ba choriste ba nouveau choriste ona succession ya ba mikolo o baleka deja yaonde tosanganaka awa na tina ya bongo. À part ça ba difficulté ou ezali tozalaka nango tokutana nango surtout na chorale na biso ya Junior Kasavubu. Certaines bana mingi bayaka te donc bamona na foute na tina neti soki toza moment ya moment scolaire période scolaire bana mingi donc basokipa mingi na baétude moyen mingi ya kosangana mingi ezalaka te donc toyaka peut-être kozwa mo occasion quand tokoma na vacances grand vacances oyo ezalaka na juillet août wana nde tozalaka vraiment na baactivité neti barépétition mais na oyo etali ndenge toza na période scolaire boye donc répétition tozalaka kaka chaque samedi nde tozalaka na répétition. Donc à part ça chaque dimanche toyembaka na kit programme ya kit tozangisaka te donc yango nde tokosenga kaka na baboti bameka mpe kocomprendre biso na oyo etali eyeli ya bana na chorale na ba répétition et puis ba dimanche. Donc nous saluer ba parents nyonso bisika bazwami ndenge bazolanda biso bameka mpe kocomprendre biso neti na vacances awa nde tobandoza na baactivité mpona minute oyo bana mingi bazoprépare baexamen ya fin de l'année minute oyo vraiment mwa kokoso eyelaka biso vraiment bana bayaka lisusu te vi ya baclasse tokobongisa pourquoi déjà na juillet awa eza vacances nde baactivité mingi eza difficulté mosusu bana basependaka toujours na koya na bango na répétition yango nazoloba na baparents nyonso bisika bozwami baparents mosusu bandimaka te ere mosusu mwana bimi na ndako aye répétition ya bajunior baparents mosusu bandimaka te ere mosusu azotuna ye répétition yango ya bajunior ezalaka bamisu batuna ezalaka nini yango kuna donc ezalaka nini yango kuna bon yango tozoexplike baparents donc ntango mwana ye kosenga yo kendaki répétition ndimela ye kendaki répétition yango nde ezali mpo toyaka kotravaille mpona chorale na biso donc eza na sens ya bongo oyo eza mpona intervention mama Diana azali akoki kocomplete. Merci batata na bamama na kasi tolandi papa Kevin ndenge azali mpe moko ya bakambi ya chorale Junior Kasavubu ndenge apesi explication na badoléance na ye par rapport ya mosala oyo bango bapesa bango responsabilité kuna esika bakokambaka bilenge ya Junior Kasavubu nde tokoleka na ngambo ya mama Diane. Mama Diane olandi papa Kevin ndenge alobi yo nde ozali numéro 1 kuna peut-être likambo ezali souci ezali mpona kosala interpellation na baboti mpe mposa mpe na kosala demande na bayeba kolanda bino bisika nyonso mposa na bino oyo bozalaka na yango bosexprime liboso ya talatala to liboso ya bandeko oyo bazali kolanda bino lelo bayoka bino bayoka mposa na bino maloba epai na bino. Merci papa journaliste. Koloba boye premièrement tokosenga na baboti ndenge papa Kevin auti koloba tokosenga batindela biso bana toza vraiment na besoin ya bana baya po ete toyeba kosangana elongo mpona mwa bamakambo mosusu badifficulté mosusu toza mpe na mwa bana bazali basanganaka na biso
mais epesaka mwa mpasi ye mosusu badimanche mosusu moya koya kosangana koyemba na programme eza te parce que baza na bazunganisa te bon baparent makambo ezalaka ebele yango wana tozosenga na bato ya mitema malamu basunga biso mpona bana na biso soki moyen ezali mpona batenu mpona bamakambo mike tozangi baede biso soki baede biso bana na biso baza na bauniforme bango nyonso baza na bauniforme et que permettre mpe effectif ya bana emata ekoma ebele et puis ndenge papa Kevin alobi ke na vacances nde esengaka tosala mwa baactivité ebele et puis tokosenga mpe kosala baactivité wana ya des fois esengaka mpe biso fo tozala mwa quelque chose na maboko po tozala na bacompétition mosusu basengaka biso mbongo yango tozosenga biso makoki ezali te yango tozosenga lisungi soki moyen ezali na bakolo na biso oyo tosanganaka na bango na d'urgence jeune Kasavubu baoyo baza na Kinshasa baoyo baza na Kinshasa te baza misusu na mikili ya poto en tout cas tosengi lisungi na bino soki nakoki kose rappele na bakombo ya bagrande sœur bamama oyo baza kuna tokosenga na mama Judith Kibiazi en tout cas soki oyoki biso baleki na yo bana na yo kobosana biso te mama crèche Matufweni botika biso bana na bino te bandeko baza ebele oyo bakenda so na bandi kotanga bakombo en tout cas nayebi te tokoki olala me nasengi tozosenga biso baleki na bino tosengi boyede biso na bauniforme na bamakambo mike mpo esunga biso na baactivité oyo tozalaka na merci nakanisi tolandi kuna sans commentaire tokosali longo commentaire te kasi ezali nde bosenga ya bayeba kotalaka Chorale Junior Kasavubu nde basengi epai na biso baye toyai koyoka bango tokolanda bango bosunga bango kosalisa tata molimo mosantu nzela pe mosusu yango oyo nde yango boyoki bango ndenge balobi kasi tokopona tokende koshite tokoleka na ngambo ya talatala na biso esika na loboko ya mwasi ezali to tuna nanu mituna kwa ya papa Emeki Ngombe par rapport ndenge oyoki ba junior na biso to bakambi ndenge basili kopesa doléance na bango liloba nini okoki kobakisa na likambo oyo bango balobi na ba difficulté bakotana nango na passion bamonaka est-ce que na bandeko mosusu pe ba junior mosusu est-ce que ezali existaka to bato mosusu pe bamonaka pasi wana ndenge bango balobeli likambo nini okoloba vis-à-vis pamba te yo poza les parents j'espère que moi na pe ayembaka pe na kati ya chorale des dirigeants nakanisi okozanga ata liloba te ya kopesa par rapport ya doléance ya bana bapesi malobe pa na yo révérend. Merci papa journaliste nakanisi likambo nyonso parents nyonso ayekolisa yango mwana totanga na histoire alingoma na biso ataki mbango tamba bakangaka na ye na mama na bana taki solokela azalaka na âge ya 7 ans nakanisi na liste même ya choriste ya 1921 komba paki solokela ezala na kati paki alongana azali na âge ya 5 ans paki alongana na âge ya 3 ans même makambo nyonso ataki mbango bande kosala azalaki toujours na bango ensemble le réseau là qui papa Simon qui en a avec sa chose en Tsassila c'est-à-dire rejetons et ceux qui génération moko eleki qui fois qui pinga génération moko so eleki mususu yaka tout le monde chaîne à vélo ça là donc génération moko so eleki mususu yaka pour que génération oyo eya ebebisa musala TP déformé en côté singa ils la préparer donc toutes les générations qui doivent venir doivent toujours être préparées quelque part yangonde na musala ya nzembo tobenga ngo na langage international le mouvement Pueri Cantores Pueri ni ba enfant Cantores chante c'est-à-dire le cœur d'enfant tobenga ngo mouvement Pueri Cantores ezali mouvement international ba mangomba nyosa mokili ezali même en dehors des églises parce que ezali même na ba municipalité ba cité mosusu na mouvement wana ezali ba cœur d'enfant ezali ba cœur d'enfant na monde ba compétition ba concours ezali ba festival ezali on a préparé à l'âge de 5 ans déjà à côté de la chorale d'enfants. La chorale d'enfants a moins de 12 ans, la chorale d'enfants a plus de 12 ans. Avant, comme elle est adulte. Donc, ça vaut la peine na lingomba na biso pour que la chorale de dirigeants ait à sur le lobby. Parce que lingomba na biso est au koufarate. Chorale de dirigeants est au koufarate. Pour que cette chorale-là aille des années en années, des siècles en siècles, il faut toujours qu'il y ait une génération préparée. Mais si on a toujours biso adulte, ceux qui il faut l'encadrer dans mon panzi. C'est exactement ce qui doit se faire toujours.
nakosala kutu appel au-delà de ce que bambote ya junior balobi bachoral nyonso ça va dire que bisika bazali ezalaka na dirigeant te jeteki koreki partout esengeli bachoral de junior ezala pour que toyeba ke lobby il y aura une génération qui va nous remplacer. Ce que ça la musala nzambe que génération oyo ko remplacer ezali que il n'y a pas de succès sans successeur. Donc quand il n'y a pas de succès sans successeur, ça veut dire qu'il faut préparer les successeurs. Donc toutes les chorales, et là orchestre de flûte, ba flûti, et orchestre de fanfare na biso et sengeli toujours ba junior base la pour que lobby succession ezala. Les générations koya et ça la musala malonga est déformé en aussi. Donc na kati ba junior pe biso pe bana biso baza na kati ngape mwana ngaza na kati. Ce sont les enfants auto préparés bazana bana métier. Autant on a âge à 5 ans, 4 ans, 3 ans, on a une répétition. C'est pour dire que tant que vous avez les choses, vous pouvez continuer musala wana. Vous allez bon. Ya solo batata la ba mama to komina suka ya émission na biso ndenge to yebisa kibino esika mosusu te bokoki kolandela likambo ya nzembo kaka bobele na émission na bino bobingaka mingi kwikila monkunga nde na pona kokende koshite papa tokoki kotika bino boyete peut-être bozali na bayeba kotala bino o bokoki kopesa bambote na musika na bamboka bapaya na niveau ya nkamba kuna esika fête ya bainspiré ezali koleka pe na bayeba na Kinshasa pe partout dans le monde. Nde topesi maloba epa ya papa Roussel okoka kopesa ba salutation na baye oyo yo sepele kopesa bango mbote. Ah, merci beaucoup. Comme on dit, à tout honneur, tout seigneur, je commence d'abord pour repasser mbote par sa divinité, papa Simon Kiangani, maître de temps et de circonstances, une date de maître qui se trouve à la Hawa, toutes les émissions. En dehors de ça, on a ici mbote par papa Jean Pasteur Kouzanaï, na plateau Hawa, puis un papa journaliste, on dit que tout le monde a si ma mère, on profite de l'occasion, ainsi que nos amis Junior Baza Télé et Nabiso. Donc aussi, tout le monde va refêter l'anniversaire le 25 mai et je profite de l'occasion pour souhaiter Noël à tout le Kimon. Toleki na ngambo na biso ya papa Aimé Kingombe, papa Pasteur, ceux qui okoki kopesa mbote na 3, 4, 5 personnes ba oyo yo sepeli kopesa bango mbote pona fête na biso ya Noël ekende kitoko. Merci mingi papa journaliste. Et vous allez pas pour kopesa mbote. Ngana kopesa mbote d'abord na pasi mo Kiangani parce que ye wana nde singeli mbote na biso d'abord ezele pas na ye. Benga ngo solide au gloria. Donc à la seule gloire de Dieu. Donc nous aussi faisons la gloire et pas na ye. Donc to pesa na ye tata singeli mo Kiangani mbote na libote santo mobimba. Après to petit bakimangiste nyoso mbote ndenge papa Roussel Otikoloba to souhaiter bakimangiste nyoso joyeux Noël. Noël na biso le 25 mai. Mais to souhaiter pe na ba yembi nyoso ya mokili mobimba église mangiste bonne fête ya le 18 mai. Parce que ça dit fête ba yembi nyoso mokili mobimba. Voilà maloba suka ngo wana papa journaliste. Ya solo ba tata na ba mama ndenge tolobaki ke tokomi na suka na kanisi bino mo bolandi elengi ya likambo ya émission na biso oyo kutila monkunga ya likambo ya nzembo tozali kolobela kati na yamba tata molimo mosanto biso pe tokoko tika la bongo te tokoki jamais kosilisa émission oyo sans kopesa mbote na bayeba kolanda biso ya liboso tokopesa kambote ndenge bambuta na biso batu koloba na le paraclet tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe yenda apesi biso makasi apesi biso nguya ya kosala mosala oyo ya mibale topesi na libota esantu nyonso tu oya tata molimo mosantu topesi bango mbote pe na bakimbangise banso bakolanda biso e kuna tokobosana te tokopesa mbote na biso na mama Fallon Ntima ye akosalaka na kasi tokolandaka ye esika azali na télévision menga makimbango kuna kolobela kate olobela mama mwilu donc topesi bambote ebele mama Fallon esika ozali e topesi pe mbote na biso kuna na mikili ya poto papa Kiss azokolanda biso mbote ebele esika ozwami bana ya poto bana Amerika bana onyoso bazali na niveau ya Asie topesi bino mbote e topesi mbote na biso lelo soki totambolamaki bien tokambamaki bien ezali na miso atalo misapi atalo ngana kobengaka mikolo nyonso papa Enoch bato basimbi biso
kuna na nzela ya cameraman bango nde ba kokamba biso topesi bino ba technicien na biso mbote tosilisi na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu amen nde tosengi nzembo epai ya balanga nzembo ya Junior Kasavubu pete boko kopesa biso nzembo tobima na loyembo maloba epai na bino etumba monene tozali na yango ose tosengi makasi enguya na yo tata pwete tolonga satana na mikumba na ye etumba monene tozali na yango ose tosengi makasi enguya na yo tata pwete tolonga satana na mikumba na ye satana telemi koningisa mokili zala bitumba pe minyoko tata ndenge nini tokosala mosala opesi na biso bana bayo etata elonga tosengi pwete totonga Yerusalem ya sika elonga tosengi pwete totonga Yerusalem etata elonga tosengi pwete totonga Yerusalem ya sika elonga tosengi pwete totonga Yerusalem Yerusalem mokaya eraka Yerusalem kitina yo ya bokonzi Yerusalem mokaya eraka Yerusalem kitina yo ya bokonzi Yerusalem mokaya eraka Yerusalem kitina yo ya bokonzi satana telemi koningisa mokili zala bitumba pe minyoko tata ndenge nini tokosala mosala opesi na biso bana bayo etata elonga tosengi pwete toto elonga tosengi pwete totonga Yerusalem etata elonga tosengi pwete totonga Yerusalem ya sika elonga tosengi pwete totonga Yerusalem Yerusalem mokaya elaka Yerusalem kitina yo ya bokonzi 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 Yerusalem mokaya elaka